Kofi Olomide bandeko nanga kande boyebi lelo le 12 juillet. Lelo na roi Baudouin. Ye moko Kofi Olomide azawana. Balobi concert ya fin carrière ya Kofi Olomide. Likolo nango 70 ans d'âge ya Kofi Olomide bandeko nanga kolala kolamukana ba dossier. Mama si Cindy Leker, la famille Botagele ngana no Cindy Leker. Botaje ye awa. Lelo toza na ba sujet mibale. Sujet na biso ya lelo ya liboso. Eza na no cadeau. Oyo penza Cindy Leker ayaki kofrir mobali na ye ya mutuka otomoni. Mutuka moko oyo ezalaka na prix ya $400,000. J'ai dit bien $400,000. Tobeta lisolo wana. Et après, on a trouvé ta solo, il y a concert, surtout, il y a Kofi Olomide. Est-ce que Bako Kofi Bozali? S'il vous plaît, si Bozali, aimez vidéo, commentez, partagez, et au salanga malamu. Yo mutozo landa mama étoiline, komilanga kana commentaire, bisika nini, ozo landa ngana lingara toujours pena sepila kananga, taon osala moi, analyse nanga, émission nanga bongo, na ye baka, banani baza wapi, bazo landa na ville nini, na pays nini, na commune nini, et ça la ganga kitoko. La famille, to bandana nou na cadeau. Oyo mama si ayaki kofrir Kofi Olomide na jour anniversaire na ye. To mona biso nyonso ezate ke no Cindy Leker muto apostaki, Cindy Leker atika la ko poste te, muto ayaki ko poste ezalaki bongo Kofi Olomide ye moko. Alobi, merci beaucoup mon amour pour le cadeau. Atie moi ba emoji o ezalaka na ba mitema likolo nango ba emoji wana esekaka. Toye kotala boye eza cadeau ya nini? Cadeau ya mutuka. Mutuka ngo oyo ezalaka prix moko ya makasi. Oyo ezalaka cher ba mituka wana ce n'est pas n'importe qui te azalaka nango Na Kongo na biso mutu wa liboso openza soba mutuka wana toyebi eza bongo Fally Ipupa. Toyaki komona pe papa na biso ya momo pasteur na biso célibataire, pasteur Moïse Mbie. Toyaki komona pe Ferregola ye pe ayaki kosombango. Mutu a 4 awa eza bongo Kofi Olomide nani mutu asombeli ye mama si. Affaire cadeau baneko nanga eye kolamusa mbutu makasi. Communauté congolaise lobby. Est-ce que Cindy Leker azana mbongo wana? Cindy Leker bandenge aza boy na compte bancaire na ye akoki kozalata na $100,000. Pour que atende kobimisa $400,000 asombela mobali na ye cadeau ya anniversaire. Est-ce que Cindy Leker azana mbongo? Wana nde eza mituna batu. Communauté congolaise, communauté de recherche, kanenge kena kusala ba recherche ba yekoloba non. Eza ye moko Kofi Olomide amisombelaki. Alingaki kaka ayokisa alia motema pasi. Alingaki kaka ayokisa alia motema pasi ke non yo ozalaki na ndaku nanga ozalaki mwasi nanga me otikala kofrir nga cadeau te. Metala Cindy Leker aye kofrir nga cadeau ya kitoko kutu ya $400,000. Mutuka oyo ezalaka na n'importe qui te. Ezala te ke non ata o ba député ba honorable ba mosusu ba kokaka kokoma kuna te me Cindy Leker abimisi mbongo. Communauté de recherche lobby ke non eza ye moko Kofi Olomide nde amisombelaki. Bon, boyoka mama étoiline. Tomata to kita la famille, moi sina mobali soki babalani selon la logique des choses. Surtout soki bokendaki ko signer na ba communauté na bino sur le mariage. Soki bo signaki na communauté de bien, cela veut dire que soki Kofi Olomide na Cindy Leker selon mariage na bango na ma communauté bango bakendaki ko signer communauté de bien. Mbongo a Kofi ezape ya Cindy. Ya Cindy ezape ya Kofi. Donc ata soki Cindy Leker abimisaki mbongo na compte bancaire na bango pona kosombela Kofi Olomide. Aussi longtemps que eza mwasi na mobali, mbongo a Kofi eza ya Cindy eza ya Kofi. Donc eza penza cadeau oyo Cindy Leker a offriraki Kofi Olomide. Tolinga te eza penza cadeau. Ata soki tokoya koloba te no Cindy Leker aza na mbongo te, mais aussi longtemps que bango mibale ba travailler ensemble baza mwasi na mobali. Donc eza ka mbongo a Cindy Leker. Cindy Leker offriraki mobali na ye cadeau.
eza bongo. Biso ba Congolais tolinga toujours koya kokitisa baninga hein. Tolingaka toujours, je ne sais pas. Est-ce que tosi tomona penza compte bankia ka Cindy Leker? Totikala komona ngote. Totikala komona ngote. Eza na ba mabala mosusu, mosusu mobala opesa bino image ke no yende azwaka mbongo ebele. Mais bokoti sima eza nde mwasi. Mosusu mwasi ye atindika ka mobali. Batu ba yeba ke yende akoti saka. Mosusu na kape ya Koffi Olomide na Cindy Leker. Parce que ndenge eza boy, bien sûr, Koffi Olomide mutabimisaka balbum. Mais est-ce que to yebaka, à part musique, Cindy Leker, nini pe lisusu asalaka? Ebela batu ba yebaka te, Yango ebela batu bazaba komaki surpris, tango ba monaki Amida Shatir na ba fondation na ye, ba moni Amida Shatir pe azo salaka ba descente, azo tiaka pe batu esika moko ye pe akomi na liloba ya koloba. Batu ebele baganga, balobi biso tokanisaka Amida Shatir azalaka mwasi ya libala, azozelaka mobali aya, ye wana babone baza na ndako baservikaka bango ya avandika na mesa koliaka asilisi atie maquillage akomi koseka. Nzoka Amida Shatir pe azana makambo asalaka. Tomona biso nyonso mama Olive mama ni mama. Mobali na ye Joseph Kabila Kabanja azalaki président. Mais mama Olive atikala kovanda te. Mama Olive azalaki ka lelo boy lobi kuna lelo o mobali da ye azalaka président te. Mais bomona ka mama Olive azana na ba nini ya ko babilanga ya makasi o mama Olive azalaka nango. Babilanga wana ekotiselaka ye combien? Ba fondation na ye, ba ONG na ye oyo mosusu ezalaka kutu ata na kombo na ye te. Ba Cindy Leker baza batu moko basalaka ba faire moko ya CC oyo batu mosusu batikala koyeba te. Bazala ba bilo mosusu basalaka oyo ezalaka ata kutu na kombo na ye te me batu bazo salela ye. Fin du mois bambongo ekotaka. Totika okitisaka pe Cindy Leker. Totika akokitisa Cindy Leker, s'il vous plaît. Eza cadeau moi si na ya sombelier point barre. Donc biso tokoya ko bakisa te. Eza cadeau au moi si na ye asombelier. Soki alobaki ke pon anniversaire na nganga moko na misombeli mutuka oui. Mais aussi longtemps que atie que merci mon amour pour le cadeau. Donc ata soki eza mbongo na bango, Cindy Leker mutu asugera que non, pour l'anniversaire na yo 70 ans, il faut otambola na mutuka oyo. Il faut yo pe okumba mutuka oyo. C'est comme ça, na couple pe ekindaka bongo. Lelo toyo ko beta pe concert a Koffi Olomide oyo ezo salema lelo. La famille, lelo le 12. Eza ya koinda na stade ya Roi Baudouin. Lelo nde somo, lelo nde makambo. Est-ce que osomba ki nanu biye na yo? To ozozela kaka abotele baka libanda. Yango nga na lobaka toujours na bato. Soki ya bino, star na bino aza na concert. Bo somba ka ba biye bien avant. Bo zela te ke non, nga na osomba na dernière minute. Parce que kuna nde bakitisaka ba prité. Somba ka bien avant. O sa prétaka. Parce que na ba dernière minute, mosusu mbongo ezate. Mosusu ya osala ya malonga ezate. Osuke la wapi. Mais ce qui déjà au s'apprêta, ce qui déjà au sala l'important, au komona ke na minute ya suka au late. Lelo eza penza signature a Koffi Olomide pour na fin carrière na ye. Koffi Olomide 70 ans, eza GT. Azaka mobali moko ami bate la kamakasi parce que toyebi eza na batu mosusu 70 ans au tala ye defate batu mosusu 70 ans au moni déjà koko ya makasi mais soki bomoni Koffi Olomide moi makasi ezali en tout cas to boakeli eka ba fleur ngana loba toujours bongo Koffi Olomide asali musala peza malonga lelo oyo abimisela biso pe Fally Ipupa soki lelo tozana Fally Ipupa to tala ka quartier latin bien que abimisa ba nebele te mais quand même tozata na ba Fally Ipupa tozana bango pe ba Cindy Leker parce que Cindy Leker pe azwa relève ya makasi pa ya Koffi Olomide et toyebi que ndenge ye Koffi Olomide azotia fin na carrière na ye mutu akozwa relève surtout awa ya quartier latin ekozala bongo mamasi mutu aforma ye encadra ye eza bongo Koffi Olomide donc tobwakeli yo ba fleur bisika nyonso kozala Koffi Olomide toboyi na biso to ya kovanda lisusu ezala te ke non ye wana bimisi nzembo mosusu encore Koffi Olomide alingaka koyeba
Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh, biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi, benga gersh, biashara. Bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom Biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos, Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara, bisika masolo ya kitoko. Kofi Olomide bandeko nanga kande boyebi lelo le 12 juillet. Lelo na roi Baudouin. Ye moko Kofi Olomide azawana. Balobi concert ya fin carrière ya Kofi Olomide. Likolo nango 70 ans d'âge ya Kofi Olomide bandeko nanga kolala kolamukana ba dossier. Mama si Cindy Leker, la famille botagele ngana no Cindy Leker. Botaje ye awa. Lelo toza na ba sujet mibale. Sujet na biso ya lelo ya liboso eza nanu cadeau oyo penza Cindy Leker ayaki kofrir mobali na ye ya mutuka otomoni. Mutuka moko oyo ezalaka na prix ya $400,000. Je dis bien $400,000. Tobeta lisolo wana. Et après, on a trouvé ta solo, il y a concert, surtout, il y a Kofi Olomide. Est-ce que ma Kofi Bozali? S'il vous plaît, si Bozali, aimez vidéo, commentez, partagez, et au salanga malamu. Yo mutozo landa mama étoiline, komilanga ka na commentaire, bisika nini, ozo landa nga na lingaka toujours pe na sepela kananga, tant no sala moi analyse nanga émission nanga bongo, na yebaka banani baza wapi, bazo landa nga na ville nini, na pays nini, na commune nini, et ça la kanga kitoko. La famille, to bandana nou na cadeau oyo mama si ayaki kofrir Kofi Olomide na jour anniversaire na ye. To mona biso nyonso ezate ke no Cindy Leker muto apostaki, Cindy Leker atikala ko poster te, muto ayaki ko poster ezalaki bongo Kofi Olomide ye moko. Alobi, merci beaucoup mon amour pour le cadeau. Atie moi ba emoji o ezalaka na ba mitema likolo nango ba emoji wana esekaka. Toye kotala boye eza kado ya nini? Kado ya mutuka. Mutuka ngo oyo ezalaka prix moko ya makasi. Oyo ezalaka cher ba mituka wana ce n'est pas n'importe qui te azalaka nango Na Kongo na biso mutu wa liboso openza somba mutuka wana toyebi eza bongo Fally Ipupa. Toyaki komona pe papa na biso ya momo pasteur na biso célibataire, pasteur Moïse Mbiye. Toyaki komona pe Ferregola ye pe ayaki kosombango. Mutu a 4 awa eza bongo Kofi Olomide nani mutu asombeli ye mama si. Affaire cadeau bandeko nanga eye kolamusa mbutu wa makasi. Communauté congolaise lobi est-ce que Cindy Leker azana mbongo wana? Cindy Leker na ndenge aza boye na compte bancaire na ye akoki kozala ta na $100,000 pour que akende kobimisa $400,000 asombela mobali na ye cadeau ya anniversaire. Est-ce que Cindy Leker azana mbongo wana nde eza mituna batu? Communauté congolaise, communauté de recherche kanenge kenda kusala ba recherche ba koloba ke non eza ye moko Kofi Olomide amisombelaki.
alingaki kaka ayokisa alia motema pasi. Alingaki kaka ayokisa alia motema pasi ke non yo ozalaki na ndaku nanga ozalaki mwasi nanga me otikala kofrir nga cadeau te. Metala Cindy le cœur aye kofrir nga cadeau ya kitoko kutu ya $400,000. Mutuka oyo ezalaka na n'importe qui te. Ezala te ke non ata o ba député ba honorable ba mosusu ba kokaka kokoma kuna te. Mais Cindy le cœur abimisi mbongo. Communauté de recherche lobby que non eza ye moko Koffi Olomide nde amisombelaki. Bon, boyoka mama Étoiline. Tomata to kita la famille, moi sina mobali soki babalani selon la logique des choses. Surtout ceux qui bokendaki ko signer na ba communauté na bino sur le mariage. Ceux qui bo signer ki na communauté de biens, cela veut dire que ceux qui Koffi Olomide na Cindy le cœur c'est leur mariage na bango, na ma communauté bango bakendai ko signer communauté de biens. Mbongo a Koffi ezape ya Cindy. Ya Cindy ezape ya Koffi. Donc ata soki Cindy le cœur abimisaki mbongo na compte bancaire na bango. Pona ko sombe la Koffi Olomide. Aussi longtemps que eza mwasi na mobali. Mbongo a Koffi eza ya Cindy eza ya Koffi. Donc ezape eza cadeau oyo Cindy le cœur a offriraki Koffi Olomide. Tolinga te eza penza cadeau. Ata soki tokoya koloba te no Cindy le cœur aza na mbongo te, mais aussi longtemps que bango mibale ba travailler ensemble baza mwasi na mobali. Donc eza ka mbongo a Cindy le cœur. Cindy le cœur offrira ki mobali na ye cadeau. Eza bongo. Biso ba Congolais tolinga toujours koya kokitisa baninga hein. Tolinga ka toujours, je ne sais pas. Est-ce que tosi to mona penza compte bancaire a Cindy le cœur? Totikala ko mona ngote. Totikala ko mona ngote. Eza na ba mabala mosusu, mosusu mobala opesa bino image ke no yende azwaka mbongo ebele. Mais bokoti sima eza nde mwasi. Mosusu mwasi ye atindika ka mobali. Batu ba yeba ke yende akoti saka. Mosusu na kape ya Koffi Olomide na Cindy le cœur. Parce que ndenge zabo bien sûr Koffi Olomide mutabimisaka balbum. Mais est-ce que toyebaka à part musique Cindy le cœur nini pe lisusu asalaka? Ebela batu bayebaka te hein. Yango ebela batu bazaba komaki surpris tango bamonaki Amida Shatir na ba fondation na ye bamoni Amida Shatir pe azo salaka ba descente azo tiaka pe batu esika moko ye pe akomi na liloba ya koloba batu ebele baganga balobi biso tokanisa ka Amida Shatir azalaka mwasi ya libala azozelaka mobali aya ye wana babone bazana ndako ba serviraka bango ya vandika na mesa koliaka asilisi atie maquillage akomi koseka nzoka Amida Shatir pe azana makambo asalaka. Tomona biso nyonso mama Olive mama ni mama mobali na ye Joseph Kabila Kabanja azalaki président, mais mama Olive atikala ko vanda te hein. Mama Olive azalaki ka lelo boy lobi kuna lelo o mobali da ya azalaka présidente, mais bomona ka mama Olive azana na ba nini ya ko babilanga ya makasi o mama Olive azalaka nango babilanga wana ekoti sela ka ye combien ba fondation na ye ba ONG na ye oyo mosusu ezalaka kutu ata na kombo na ye te. Ba Cindy le cœur baza batu moko basalaka ba faire moko ya CC oyo batu mosusu batikala koyeba te. Bazala babilo mosusu basalaka oyo ezalaka ta kutu na kombo na ye te, me batu bazo salela ye. Fin du mois bambongo ekotaka. Totika okitisaka pe Cindy le cœur. Totika okitisa Cindy le cœur s'il vous plaît. Eza cadeau moi si na ya sombeli point barre. Donc biso tokoya ko bakisa te eza cadeau au moi si na ye asombeli. Soki alobaki ke pon anniversaire na nganga moko na misombeli mutuka oui, mais aussi longtemps que atie que merci mon amour pour le cadeau. Donc attention que zambongo na bango Cindy le cœur mutu assuggéra que non pon anniversaire na yo 70 ans il faut otambola na mutuka oyo. Il faut yope okumba mutuka oyo. C'est comme ça na couple pe ekindaka bongo. Lelo toyo ko beta pe concert a Koffi Olomide oyo ezo salema lelo. La famille, lelo le 12. Eza ya koinda na stade ya Roi Baudouin. Lelo nde somo lelo nde makambo.
Est-ce que osomba ki nanu biye na yo? To ozozela kaka abotele baka libanda. Yango nga nalobaka toujours na bato. Soki ya bino, star na bino aza na concert. Bo somba ka ba biye bien avant. Bo zela te ke non, nga na osomba na dernière minute. Parce que kuna nde bakitisaka ba prité. Somba ka bien avant. O sa prétaka. Parce que la dernière minute, mosusu mbongo ezate, mosusu ya osala ya malonga ezate osuke la wapi. Mais soki déjà osapreta, soki déjà osala l'important, okomona ke na minute ya suka okolela te. Lelo eza penza signature a Koffi Olomide pour na fin carrière na ye. Koffi Olomide 70 ans, eza GT. Azaka mobali moko amibatela makasi parce que toyebi eza na batu mosusu 70 ans okotala ye defate batu mosusu 70 ans omoni déjà koko ya makasi mais soki bomoni Koffi Olomide moi makasi ezali en tout cas tobwakeli ye ka ba fleur ngana loba toujours bongo Koffi Olomide asali musala penza malonga lelo oyo abimisela biso pe Fally Ipupa soki lelo tozana Fally Ipupa totala ka quartier latin bien que abimisa ban ebele te mais quand même tozata na ba Fally Ipupa tozana bango pe basindi les cœurs parce que sindi les cœurs pe azwa relève ya makasi pa ya Koffi Olomide et toyebi que ndenge ye Koffi Olomide azotia fin na carrière na ye muto akozwa relève surtout awa ya quartier latin ekozala bongo mamasi muto forma ye encadra ye eza bongo Koffi Olomide donc tobwakeli yo ba fleur bisika nyonso kozala Koffi Olomide toboyi na biso to ya kovanda lisusu ezala te ke non ye wana bimisi nzembo mosusu encore Koffi Olomide alingaka koyeba ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko